Balandi vérité universelle bambo temingi bisika boza bambo temingi na ba diaspora nyonso tant na kotanga ba diaspora na komona notre boss et boss John na mwasi na ye maman vraiment nous vous saluons vraiment et ba aimable internaute merci beaucoup na fidélité et na confiance pour pesa biso souvent Falcon Teti la partagera plateau na ba invité mais aujourd'hui elle est seule. Qu'est-ce qui a fait que Falcon Teti la puisse vous présenter cette émission seule et Zara parce que ngapena la mapinga na lingite ke to kabola plateau mutu moko ya bana redéfendre so ndenge nini akosa parce que biso ngande mutu to vivre réalité ngo dans ça mieux placé vraiment pour na robete la bino masolo e koleka na mboka surtout vie ya ba mapinga et tout le monde qui a un programme, il y a urgence, il y a 100 jours, chef de l'État ciblé qui est un peu moins point belé, ou est ça qui que fois bunda penza na 100 jours à kokisa. Mais malheureusement, toyaka pour que conférence ou à prometara ba journaliste se tenir pour qu'il présenter bilan na ya 100 jours ndenge nini les cas qui mais malheureusement si le chef de l'État tikala ko sala ngote. Mais na échangeur. Alors baraka na présentation il y a programme d'urgence na 100 jours, chef de l'État a prometaka basoda bakozwa ka salaire ya $400 et bana basoda bakotango fele bana ya basoda bakozala malamu ba revivre na ba condition ya bien mais le loto remona bana basoda ba revivre na situation moko plus difficile ndako moko na kamba revivre 3 familles et aussi basoda baza mal rémunéré ti le salaire est matakate et basoda ba komi voir même ko botola ba civil biloko et pourtant to ebi te rôle mama pinga eza ko battre la population na biloko na yango lelo sala mama be. Qu'est-ce qui a fait que na beta lisusu lisolo yo eza opération oyo bana basoda balancer Téléma. Téléma pourquoi babi bana basoda ba Téléma pona nini bakendaka pe ko voter liboso ba urne bakendaka basi na bango ba votaka bien que basoda ba votaka te mais biso bana basoda to kendaka to pesaka ba voix na biso na candidat président oyo motema esengeli to pesa pour que loba ko rakobima diriger pe mboka mais ça aura toujours déception na ba part na biso parce que ba voix o to pesaka moi na soda ça aura toujours abandonné moi c'est soda ça aura toujours abandonné. C'est vraiment pitoyable parce que tant que tu as pays musu to mona ba soda monisco nde bayaka mona soda na beauté ya soda congolais longue kangama tant aux autres mona mi kakata no tondi na ye tant aux mona soda so mona ke muto pena so na kutene na couleur donc j'étais sora ramasser nga ko raboter nga pa botoli nga bilo na kati bota soda za esute o mona soda longo ko mtoga nga ai o mona soda donc ba forma soda ngo so rotali don na butu so mutana sima no total pakata mang. Pour nini baza mal rémunéré va revivre dans la situation qui to côté soldats ont touché salaire il y a 80 000 francs akoboko la batu ndenge nini kobota pe belé paille ndeti biso toza 6 distraction tata na biso soldats aki kobota a boti kuna pe bekole batila biso pe kuna donc mawapanga batolo ngokutu na bokasi ya pasteur Ezekiel to tambola rapena to zo ba image wana to kolakisa parce que o eza vérité to kolobelande vérité. Bientôt rentrée scolaire yango gratuité et enseignement président Fachi okolaka laka kolaka ça problème te ba français balobara les durer les faire sont deux choses différentes malamo la kanote mais au sala biso pe bana basoda to sidiki to diembela na mo 400 na po 400 wana to rozo pe mwanda kwa 150 to longo na biso pe na viaka to tikali pe ko mener vie na biso ponda ko moko 3 personnes mutana milimo na ye soda wana ye wana kuna ye siko to vivre ndenge nini. Enseignement, il y a bana basoda, boki parakutu te. Toko vivre dans la condition à mabe. Honorable Zachary, honorable honoraire. Moi na soda ya solo, moi na kankokolo, okosaka biso. Nani lelo lobela bana basoda. To kansa so to voter to pesio ba voix, okende na parlement pour voter ba loi pour ezaki rôle na bino, to souffrir ensemble na kansa kankokolo. Honorable honoraire au leka déjà ndeko Zachary bien que senga bolimbi si me ba gaffe nous a trop biso bana basoda to bito limbi sote vie obeta faux o tikala ko défendre biso ta mukolo moko te o zwambongo na yo o somba mutuka na yo o sombi ndaku na yo o bosani idéologie fimbu o prometara na kati ya parlement série wana mutabande ko kamba parlement zaki ndeko Evariste Boshabo e bindenge bino na bino esukelaka to suki wana te to ke lisusu na mwana mboka Daniel Safu to pesio lisu confiance biso bazo bana bino
yoka invalidation mbutu abokenda ko bimisa biso toke na cour constitutionnelle biso pe bazoba tokenda ti na cour constitutionnelle kino lelo yo bazongi so na poste bosano idéologie mbanga oyaki nango esili nga na obundela esprit ya Etienne Tshisekedi eleka wapi mon vieux au moins qu'on risque que on perdre boulot na yo na perdre boulot bité na perdre boulot na ngate parce que ça tata na maman na et ça pour intérêt na bo défendre intérêt à peuple té botiko kosa. Vous défendez vos intérêts personnels parce que beaucoup ça kabiso viezacle to suka wapi viezacle kanga munoko viezacle o yazaki mona kanko la solo viezacle o bande ko défendre ba valeur na ebité biloko on ceux qui misabino ba choka na moi poste mo bobo ça ino passe bo bande ko mona lelo to yaki na ndeko Daniel Safu mwana soda cha ngana banga kate nga boye ba mekio ka mwa mukie ben valider ka mwa mukie avozonga na nzela mondo limo na TV vie to sa musala solo vie boza na souci abana ba soda lelo soda comment vivre na likelemba surtout roulage akangi ketch atozana na mikanda fufuta ka mpaku tala ne ba obimisa biso bana bilongi mabe ba mabe wana o batata na biso baso botola ba biloko po ni azotana na bana sisi na olesa bango oka mona bata banda asaki na bote na sali mutonge tata boto lika eloko yoka loko biso pe ba congolais na kolakela nzamba mona ye ako mona ko bimisa bana bilongi mabe donc biso le to koma bana bilakeli biso ba innocent ba to saki na katsa ba mabuma mama tala biso bana basoda ya kitoko ba mukie oka moko li souhaitengama liboro kende boye donc bako lelisa wana soda zo vivre à l'est zo soda Monisco boko kota ni na supermarché à l'aise ozotala na beauté na tenir la ti propre zo soda congolais bote guga yemo na desa na ya mawafa kanga chauffeur kelenga la rachimbo tango kanga chauffeur aki ba sireye e mona na ta malamu tenia na ko banda janvier ti décembre ba tenia ne ya mkoni tata biso kuta lobaka ndo luka ba infraction moi bitumba mona civil so akati tenia memie na la police kuna po ba changer mususu po tenia na seleki solo makasi propriété na tozo kende y arriva une fois na kota supermarché na kesa la shopping na moni militaire ba o ba koma nani aux Nations Unies wana o mitu ko biso na Kinshasa to mesana kotanga o rezala unité si c'est nation anglais pe moins to kota sur place to sala shopping ota la bota soda mais ana RDC so soda temso na nzela lingo o kende prière o ke sambela nzambe na bengani milimo oyo okomi ko benga na molimo ke soda telemiso na nzela so po soda sa na mbongo te. Où est l'avenir de la jeunesse congolaise? Où est l'avenir des enfants des soldats? Ya bino bana bakenda kotanga na poto biso to vanda na mabele. Ya bino bana bakenda ko so baswe na poto biso bana basoda to sora baswe na baspirine. Tala nde to so kufa. Na este kuna nana ke bunda. Ba roulage ba sala ba makelemba asi ba yebi tchunga guerre est. Ba misuba yara ndambu ba maboko ezo katana ba makolo ezo katana. Pourquoi pas qu'on se souvenir na bana basoda? Pourquoi pas qu'on se souvenir na bango mo basoda? Basali nini? Yango zomo na mutasali infraction au lieu bakanga mutu wana. Mutu a commettre infraction na keka financer ne soda. Ba omeme suna l'état ta rekoma suna ba parquet a se limiter ka wana ba bimisie na mafia kei. Yango to komona ba kuluna ba ko bota. Ba kuluna na pe bana ba soda pe bana katiti. Papa kuluni na ndenga normal a kokite. Bana ba moni que vie situation comme bien te. Bana ba soda ba komi na balabala ba ko bota ndenge balingi. Ba mariage précoce. Tala mwana soda nini pena wa koma na niveau licence asili ça pas comme na suka. Ba mukie. Car bana ba général intel. Mwana général ya kotumba. Mwana général intel. Bana ba soda simple passi. Et ceux qui wana te, ba roulage na biso ba komi kozala utiliser voire même. Ba rekota sur le terrain na ebité monta o bakati la ba roulage. Mukonza ba roulage. Général Kasongo tali kambo. Ba yakala ba versement. Yango tata na roulage azaki mutuka. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a boula pour y avoir un versement? C'est pas normal. Congo est au Kende wapi? Où va le Congo? Situation Congo est au beba c'est ko beba. Aro Kende boye rotingi na esta Kende ko bunda ba Rwanda ba kota so alia kite ba ne ba na situation biete yo kanso kipango. Atiki na eba kota. En tout cas longoni na ba mai félicitations na bango pour na musala bozo sala. Bien qu'il y a des infiltrés na kati armée o.
C'est ainsi bana basoda bako décider que voix bango li sous te bako pesa ba okende sous ko voter te basia basoda. Maman Denise Tchape Matoi tala peka tala passage à maman Olive ndenga zalaki abandaki un peu moi koyoka soutien na ye kotambola un peu moi partout soutien na ye na artiste comédien soutien mais maman Olive mabe mo kara soutien na na artiste comédien na bato mususu na basi ya basoda maman biso toza bana mon boloka bana moko abandonné et pourtant soda za muto négligé te na kati ya mboko osi eza bato ya kosimba pena makasi eza basoldat bamédecin mingi eza bato wana parce que na baenseignant chef de l'état avokoma oyo ozalaki olekai na bande de l'école soki kutu soda na bafute te bongo bana oyo baenseignant baotangisa bana basoda wana baozala na amour te mwana ata atangi 13-14 ya ye nini azwi na ye salaire te mwana soki mesi akomi na tableau 13 bayebisi ye pas au tableau viens lire abi 14 enseignant ntango atali ka libumu nde nzala anga na ofuta mata osala yango te. Où est la gratuité de l'enseignement oyo bolakaki tomonaka pe président Kabila na programme na 5 chantiers lelo tosuka wapi courant mai nyonso tosuka wapi lelo lotiliki eza te lotiliki ekoma ya pasi insécurité kota na mboka prévenez. On suspecte qu'il y a encore des Rwandais dans la ville de Kinshasa. Basuki kana est du pays te, mais baye na kata Kinshasa. Makasi nini soldat oya ko bunda. Ndenge na tangwa Kabila le père ezalaka na tangwa musée, paix à son âme. O babanda ko tumba pena ba Rwandais. Makasi nini o soldat ko zwa pour kaiba ko sala musala malamu battre la population aussi longtemps ça mal rémunéré. Soda ye moko na nous souffrance c'est comme c'est longi mabe azobota bana bilongi mabe foyer na ye bilongi mabe basi bazo so bilongi mabe biso sikoto koma lisusu baba kita lisusu ya bilongi mabe biso bankobako mais non cher ami internaute total akate so muta poster le mo vidéo mo abuzo ba poster et je demande surtout na ba diaspora ya mboka botalara toujours ba émission pareil pour que boy ba situation ya mboka na bino ndenga kokende bo traitera biso to lo baraté congolais ndazana aibi révolution te congolais ndenga zawana atele maraté congolais aibi na ekaka bambia sa aibi na ekaka babar siko et ça ambiance bar te obokanisaka avant-hier awa bana basoda pe ba telemaki elongo na ba civil ba kende tina palais de la nation pour na kokende kotika memo na bango pour na mboka est ndenge tungi sam surtout situation ya Beni mais il y avait eu 3 morts ba bengani na ko bengana ici à Kinshasa surtout ceux qui besoin revendiquer ba droit na bino comme ba insulte mais mi kondi wana yoka bisika bazowela ba menasaki nga na poste lelo Congo yo ndeti ndeko baati lukwebo arosenga population congolaise pardon na retard aroloba ke bo accompagner nga lit na nga pe pona zwa poste au travail ki na bandeko FCC. Qu'est-ce que tu as fait au Congo? Ni nezo la kisation to pesi au poste to accompagner que population accompagner au cash pe chayo pour yo posa parti majoritaire ni ne sala ke yo bundela mboka Nini rosala que yo rosala marama malam. Aujourd'hui nous voyons M. Alexis Tambwe Mwamba na tête ya parlement plutôt ya Sénat. Chambre haute. Boyebi bien. Constitution solo bakesoki chef de l'état zate. Mokondi ya Sénat ndako yingela ko sala intérim. Comment mutako ko yingela na ba sanction. Comment mutako ko yingela aibi valeur à prester. De quoi Alexis Tambwe Mwamba soit postulé qui soit nomination il y a des reconnaît nanga talinga legata parce que même ba journaliste ou atika la ko respecter bangote ba chaîne à télévision ba décidera que de quoi Alexis Tambwe Mwamba ko sa campagne n'était na TV donc il n'avait pas valorisé la presse mais lelo yé au kambasena ba ta bongo ba ko la kisake bo sala te bo voter te biso to koleka. Où est la politique de déboulonnage? Président Fachi, arrête de nous mentir s'il vous plaît. Où est la politique à déboulonnage? Oh, le président est capable de dissoudre l'Assemblée. Le loto romona, ba Evariste, bandeko Evariste, ba zongi na Sénat. Bandeko Janine Mabunda. FCC ko zo poste liboso et bongo caché kolanda kana sima. Donc comment on va lever les rideaux?
bokota la situation na biso mu colonie lelo ndeko bati lukwe bo bebani na ndeko Joseph Kabila ayatola oromi koloba ke peuple alimbisa soki bo bebana kite bachaki yo bachaki ndeko Alexis Tambwe Mwamba te bachaki yo lelo bima président Sénat olingo pesa ba déclaration wana olingo sala makambo zo sala. Arrêtez de mentir le peuple. Tout ça souba mi qui était. Personne total est bien. Moukom souka bino na bino boki so ba bigi boki na ba urne pour boki de voter. Pour ba o peto voter na pe. Qu'est-ce qui prouve que ba o to voter ki ne bango de balikaki. Ba o baleki na de biso to voter ki. To ebité. Qu'est-ce qui prouve? Nte reconnaît nanga. Musalo sala na seigneur yebi. Ngana mona soda. Musalo sala na seigneur yebi. Mais osala frère obando beta mbuna l'église. Est-ce que votre wana leka na ndenga solo? Osala frère. Bano beta mbunda. Diaka na kati église. Ba o ba yebi. Ba yebi mamna oluba. Lelo bino bana bino rentrée scolaire d'Afrique du Sud. Bandeko ba osala ba rentrée scolaire na ba poto. Ba ketcha solo biso to lata ba chinois so lata on ka bwe mwana mbule beti kaka pa. Soka lokolo raté mwana ko ina skalam. Ketche fungwami. Tango kepe pas cordonnier. Abambi o taxe 1000 francs na boso mbekola masango to papa pesa cordonnier. Bana basoda vi ba omene yangwana. Où est la place, notre place dans la société? Lelo soda koma mutu mabe. Batika kutu nyoka babo masoda. Po mutu tanga mona ka soda image ya roboto la. Mutu tanga tela ka face à soda ba jona linga bango te. Surtout bana moto boyebi, boyina na bino kutu ba roulage. Surtout donc tant que soda zoyaka au démarrer mutu koke donc comment mona soda lo kwa satana. Bino na sa split, banani bagenda bunda na est. Situation oyo ezo s'aggraver na est à pays. Est-ce que botala ngo bowela ba poste na Kinshasa? Bovana na ba bureau bozana na bino protéger na climatiseur ba yuma pe ba yake batoka na sa teni. Ah Congo. Na lo beta ke mokolo Congo. Na lo balisu lo kwa mwana Congo te parce que moi na raison na lo kwa moi muke mais mokolo Congo a raison na lo kwa mokolo. Congo ezana maboko na biso. Pourquoi ça? Pourquoi jusqu'à ce niveau? Lelo yo arrêté ministériel oyo ndeko Gentini Ngobila signé pour aboutir na nini? Lelo yo mbongo oyo bimaki ndeko Doli makambo akangaki oyo bapekisi même ba bourgmestre ba le karaté na TV pour na kolobela ngo nani a kotelema po déboulonner. Après il a lancé l'opération Simbapa pour que Kinshasa aille bien. Coup de chapeau au gouvernement. Mais la biso tozaka wana lisu likola lisu. Tolande l'évolution to eba ndenge nini opération Simbapa ekozala. Auto filmer parce que tozana saison sèche. Nambula to yebinde banzele komaka. Nambula to yebinde ni to rana difficulté parce que ba courant mingi le kana sa mabele. Bon auto voter lisusu. Après, bon, le non, bon, moni, constitution lobby, majorité parlementaire, moutou à la majorité parlementaire, d'être au Kamamanaye. Oui, to boité, la majorité parlementaire. Mais moutou, yo bolobaki que, ma bon, quoi, ça salité. Président Etienne Tshisekedi dit à Koufi, batikala ki courant, c'est que les Kanate, Nandego Joseph Kabila. Lelo Fachi. Au sali coalition na FCC. Est-ce que Tokotuna idéologie à le peuple d'abord et que vous allez respecter ou soit le ventre d'abord? Mais non. Population congolaise et que la mukanaton et que vivre à moins $1. Le dollar est comme à 16 500. Personne n'était. En tout cas, pendant de Rokimbuta, yo zaki audacieux. De Rokimbuta tiki ba nyongo na ville. Ba changer à bato ba rocha $3 oko pesa ordre bakanga bato ba rocha ba mabaya wana pour que ba filmera ngote na ba diaspora ba mona raté pour $. Pourquoi ce genre de choses? Ville etikali par terre, ville etikali na se, ville à Kinshasa, ville munene lokwa Kinshasa ezana ba nyongo au gouverner le long de Rokimbuta ba audité était akeko bomba na Sénat. Bandeko Alexis Tambwe Mwamba na nyoso bomba mina Sénat. Bevariste Boshaba bomba mina Sénat.
Où est la politique de déboulonnage? Tout ce qu'on employé ba terme pour bangi ça. Et le bata frère Patrice Abiba comment msuse e bangi ça na ka mepe ça na lobby côté. Ndenge peto mona nguma mokonzi Kinshasa plus précisément na RDC. Gouvé, on est là. Gouvé biso tozaka wana na sima poto sa musala. Toko banozoraka ba image opération Simba Pau. Oyo lobby. Musa na biso eko salama. Bien que ça bisika to kota susté bandego pa IDPS boko pekisa et comme ils sont boko tano bazo lobate boko takali susu te presse kota kate bozo lakisa makambo oyo na ba monde entier kuna ba ko lobelaka ba ko mona ke biso to gouverner mabe ba ko mona ke ngai kabuya na kabun to trahir parti to gouverner mabe to bengani Jacques Men siko bolingi to lakisa te biso presse to yito lakisa ke son bino biso peto sa musala. Mais bino sans biso, bossa musala bien te. Je t'ai menacé. La fois passée, je t'ai menacé. Nasa l'émission de Gaucho, les bandes de Kouana Baboyi. Sous l'impulsion de Moukondimo na kata IDPS. Ba katanga bilamba. Je t'ai menacé. Mais toti kate to lobakaka. Les lots sont invités, non loba. Si on a bien un mouton à cacha, mais la vérité na bibi ça ngalo non moni boye ainga no umba biso. Ya malonga linga ezalate. Et alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Bino bo vivra ka malamu biso to vivra mabe. Yango Congo ngo beaucoup misara Congo, mboka bakoko batika Congo etonda kita. Kita wana peuple congolais ko vivre ngo tendenge nini. Aujourd'hui, tout ça la situation indo-pakistanais. On a besoin de souffrir. Bazo sala pas chinois, voire même chinois au bois qui sa congolais pour na kati mboka na ye. En tout cas, au bande on a besoin de la slogan moko insalamable. Et salamarata moi na mboka Congo. Est-ce que Congolais ko ke na Chine, chinois au sala pas na ye na kati mboka Chine, abois qui sa chinois nia, abois qui sa chinois vase. Et salama wapi? Dernièrement, to zo image li susu ba boyi. Est-ce que mukena ndola ta baga caméra cachée na cheka libo bolo kwa na représenter alliance menzo na filmer bino. Bolo bali susu. Bolo bali susu. Un Congolais a été tué. On réclamait salaire na ye. Ndeko ndia banda obeta et puis biso bandeko Congolais to telemaki wana ata réaction te. Voilà pena ba diaspora na pesi bino sko réseau Congolais yuma. Kinwa yuma nyama. So masangatanda pasola ngwa papi on sisi a télémakei. Ndeko moko Congolais ba bomi on réclamer salaire. Ndeko ndia bandi ko beta e lokwa nyama. Peta ngwaye tanga mwinge ndeko na kwei déjà kufia kati motema sur place. Ndeko ndia linga kima okanga pe magasin. Nde bisika bazoki en tout cas longonya na basoda na biso. Longonya na ba papa nyonso soldat parce que ngape na mwana soldat. L'esprit soldat est là. Na kati mboka Congo, to remona ba injustice. To lo bali susunini. En tout cas, merci beaucoup. Merci à mon pasteur Ezekiel qui était derrière la caméra. Yende pena mutasali pour que makambo etondinga na moteme bima. Bible lobby c'est par l'abondance du cœur que la bouche parlait. Toi bana soda rando, ite toko tapé culte. Toko ta église bana poto. Je dis un grand merci à mon boss qui m'a accordé cet espace afin que tout soit na bino. Toute la réalité au Mboka. Un grand merci aussi à sa femme, parce que derrière une grande dame se cache un grand homme. Merci à la coordonnatrice Maman Annie. Merci à toute l'équipe de Vérité Universelle. Merci Naye Moro Prudence. Babi moi en France à solo. Prudence. Binonde Boroma Banzamba. C'est tout qui appelle plus 33 plus Kingandi. Tu es bien que Messia Lingakita. Bilonde bokoma banzambe babi bana poto banzambe assez parce que bisoka kina matolo na matolo. En tout cas, je dis un grand merci à ma copine Sarah. Je dis un grand merci à notre sœur Iguette. Babi vraiment une femme combattante et courageuse. Elle est toujours à la pointe. Et pour aujourd'hui vraiment, je suis censée de mettre fin na masola mukolo lelo. Na kanda pena pasida motema. Votre humble servante vous laisse et je vous dis au revoir.